Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, vous qui regardez De La Foi Télévision et vous tous qui êtes fidèles à notre émission Écho d'Injili. L'émission Écho d'Injili, c'est une émission qui permet à toute la population congolaise d'avoir les informations par rapport à ce qui se fait dans notre commune d'Injili. La commune d'Injili, une commune très renommée ici à Kinshasa. La commune d'Injili, c'est une commune reconnue par rapport à l'artisanat, par rapport au métier, parce que jeunes et Njili, bango ba mipesa na bango na misala na ba métier, na Njili okuta ba peintre makasi, na Njili okuta ba mécanicien, ba maçon, ba carreleur ya makasi, hein? Donc veut dire ba carreleur ya makasi na Njili okuta ba homme de métier ya ndenge na ndenge baza na kati ya commune d'Injili, mais aussi Njili eza commune ya ba intellectuel. Njili eza commune à Batomayele au balingi ko travailler pour le développement ya mboka na bango. Alors comme d'habitude, to lingaki vraiment na kati na émission na biso to beta kasete ya makambo ya salubrité, hein, pour que salubrité zonga na mboka na biso bisika oyo ezalaki insalubre bisiko salité et zalaki, mais aussi tozo lutter contre eloko to bengi kuluna na kati ya commune na biso ya Njili. To lingite kuluna ezala tolingi pété que chômage est là. Voilà pourquoi tu as réfléchi sur la modalité de développement de la commune Nabiso ya Njili awa. Donc voilà, tu as beta ma solo lelo, tu as bongo na mokondi moko azali chef de quartier awa na Njili azali moko ya ba chef de quartier, ye azoko diriger bongo quartier 1 banjilo ba yebi, hein. Donc tu as yamba mokondi ya quartier 1, auto beta ni ma solo ya assainissement, soke zo le kandenge nini na côté ya quartier na ye. Mais avant tout to landana nu masolo oyo to betaki na ye moko bourgmestre ya commune na biso ya Njili ezali bongo monsieur Papi Mbumba Ngalema to ka interview oyo accordaki biso à l'occasion toujours ya makambo etali assainissement pe azotelemela likambo ba pousse-toura bandeko bazotambola na ba moto menzoka nde bazawana pona ko yibaka batu yozo moni azotambola na moto mais azoyiba batu ba sac, azoyiba batu ba téléphone, azoyiba ba trousse batu. Donc beaucoup mais c'est à télémeli penda ba pousse lora wana. To la na interview wana bongo to yamba mokonzi ya quartier 1 o ya zana biso awa. Merci Nasima Bilili ezali bongo yemoko réalisateur en makas. Lucien Moussungai bakisela kaye ya Maman Rosette. Bambo tebele na bande konyos. To la na interview à Bourgmestre bongo to yamba mokonzi ya quartier. Merci. Je profite de votre micro aussi pour nous fustiger le comportement de Poustoura. Parce que Nicolas Leki, la justice populaire, moko salama na commune nga, o ba brila ki bango vif. Mais na condamna ki système wana, na pekisa ki population njiloise à se rendre justice, à se rappeler justice populaire. Soki ba kangi Poustoura, ba memaye devant l'instance judiciaire, ba kene na la police, ba kene na parquet, ba yana na commune. To construire un service pour que baluka pour sambisa pe ko yeba ko pinir yango. Mais justice populaire na bo yango na kati ya commune ya Njili. Voilà, merci beaucoup Toti Koyoka mokonzi ya commune ya Njili. Monsieur Papi Mbumba Ngalema ndenge auti ko solola na biso, ndenge auti ko solola na ba Kinois, ndenge auti ko solola na bana Njili, banjiloise na banjilois. Ndenge tozo condamné makambo ya mabe, makambo ezo salema na kata ya ville na biso. Dieu soit loué. Bazo kanga ba kidnapper, bazo kanga batno so ba sala misala mabe. Ezaki pe na moi batu moko bakenda ko menacer beaucoup mesa na biso ya commune Njili. Toyoki ndenge a condamné, ndenge a interpellé la police pe ba service de sécurité pour na vraiment ko kengela ko senjela po moyini modongolo miso akotate na bandako ya bakonzi mais aussi na bandako ya bakongomani nyonso congolais nyonso azana droit ya kozala sécuriser na kati ya mboka na ye. Merci beaucoup excellence Papi Mbumba Ngalema. Alors sur ce plateau toza bongo na mokonzi ya quartier 1, toza bongo na chef de quartier wazali ko diriger moko ya ba quartier ya munene na kati ya commune na biso ya Njili. Papa Motaba Mbote na yo. Mbote papa journaliste, ngai comme ngai Motaba Henri Martin. Pour le moment nazali chef
de quartier 1 na commune Njili. Commune oyo za dirigée par Papa Mbumba Ngaliema Papi comme bourgmestre. Merci beaucoup Papa Montaba. Alors masolo tozobeta lelo ezali masolo ya assainissement. Yo zali moko ya bato bozali ko landa vraiment ba instruction oyo bourgmestre Papi Mbumba Ngaliema azopesa. Yebisa biso lelo toza samedi to kution na terrain. Ozo sala ni na kata terrain a. Papa tokotaki na bande de l'école. L'hygiène. Voilà. L'hygiène c'est la première règle de santé. Tout le monde a surtout maman, a kende komba lopango, a komba balabala, a matiti, a na katini, a sala kombo la chambre, a kombo la salon, a bongsa ba toilette. Donc ezali likambo ya mikolo nyonso. Yango wana. Poto zala na santé malamu, il faut pas conditions hygiéniques et zala malamu. C'est pourquoi nous nous attelons chaque jour, chaque samedi surtout, nous allons mobiliser pour te bongisa, bisiko les alliés salité. Il y a un anti monde biso, to tiki bureau, nous allons dans terrain, le long il y a boulevard. Parce que boulevard, les alliés miroir, il y a commune, miroir, il y a Kinshasa. Il y a un to bandaki bandak tongo, to zako koba, to comme vers la fin. Ok, donc boulevard où ils allaient miroir, il y a Njili, miroir, il y a ville Nabiso, il y a Kinshasa. Ah, tu allais vraiment dans le quartier na yo, to moni ba poubelle, oyo mokonzi Papi Ngale Matiaki, to moni pe ndenge nini assainissement ezo tambola. Est-ce que c'est pour dire que yo penzo zali ko landa mibeko oyo bourgmestre apesaki na makambo etali assainissement? Bon, un bon moutou, comme nous avons appris à l'école, ce n'est pas un ouvrier à l'œil. Ouvrier à l'œil à Salaganini, c'est mon Konzazali à Sali. Les abétis après c'est mon Congo à Pemi. Vraiment, ezali yé à yé. Kotindika déjà loko yo biso de tiaka mon makasi na yango. Ezate to sala akate po bourgmestre alobité. To sala un po to zala bopeto, to zala ba condition malamu pour éviter les maladies de toutes sortes. Alors, est-ce que assainissement oyo sala kana ba brigade o baza commune à disposition na yo batiami na disposition na yo ezaka tout au long ya boulevard to ozokota na ba avenue nyonso ya quartier 1 parce que quartier 1 ezaka boulevard o ya Lumumba te quartier 1 ezapi na boulevard Kimbuta quartier 1 to zapi na route Sekoma Fuboye awa na entrée ya première entrée ya Njili. Est-ce que ba balabala peza ebele awa na quartier na yo? Est-ce que assainissement zo sali makaka na boulevard to tina kata ba balabala partout zo sali? Merci. Écoutez, nani assainissement za kapona boulevard te. Vous avez mona, tous na ba chef de rue. Le chef na ba réunion tous na bango, ba chef de rue musala na ye ko tambola nzinga ya balabala na yemi colonials. Alors, ce qui a moni salité zali malamu te apesi toli ba yokite aye ko pa na ngai. So aye pa na ngai binde na solo na ye. Ndenge to sala moto sala musala ndenge fourmi ya salaka. Oya ye ati. Ezalinde kaka boulevard to ça y pas nyonso. Alors, est-ce que dans quartier 1 Kuluna ezali bipa yo zali ko diriger na quartier 1? Est-ce que Kuluna ezali? Papa naye nazaki na quartier 3 naye na Njili na quartier 1 il y a 4 ans. Papa le na yaki awa na kutaki makambo ya ndenge na ndenge. Batu bazokotela batu na ndako, bazoboma batu, bazokobotola biloko batu. Maintenant na ndenge ya technique tozanga musana bite ke ngai. Mais na ndenge ya technique to sala nde to pesa information tout ça. Papa na yebisio moya lelo yo. Siko kolona azali loba azalaka soko na sima ya ndako azomona na sutel kolona koti mfinda azomona na te parce que tozala ba technique nini to coopérer na ba service ya sécurité pour éradiquer phénomène wana population faut azala en paix yango wana en tout cas pour le moment na ebike mokili mobimba insécurité zangate mais ana katia ça je vous rassure tout na monton surtout à le banoke qui n'y est kota. Alors
toloba ke bourgmestre na biso ya sika monsieur Papi Mbumba Ngalema azo sala musala landisama mibeko ya yemoko Gentili Ngobila Ouazali gouverneur ya ville à Kinshasa mais aussi ya yemoko numéro 1 ya mboka Ouazali président de la République. Bon monique na uto le bawa tozaba ouvrier à l'œil kaka pona gouverneur à lobby boto sala te depuis Papa Mbumba na melele mbondoko. Depuis Papa Mbumba a awa a influé penza technique moko ya sika ya bien o yozo sala make biso nyonso to zale impliqué na kati ya bopeto ya mboka ezalika pona gouverneur le bité mais ezali ndenge ya ye azali bopeto alingi peto za bopeto yango na ba instruction e ba konsibaza ko pesa yaza ko landa yango azo transmettre na biso yo to lenda na yango to zo ko continuer ko sala yango bonji la biso za toujours. Alors le lobano ya suka na bana quartier 1 pe na bana njili nyonso bazolanda yo na de la fois télévision le lobana yo ya suka pona lelo ezali le lobezali boye batonga kamboka na moto moko te. D'ailleurs en français on dit chacun doit mettre la main à la pâte yango wana. Ils allaient dire que au cas chef bourgmestre, au cas chef de quartier, non, chef de balabalate. Mouton surtout azala impliqué et pas aux tambola. Au monde zali salité. Interpeller propriétaire de Pangoana na courtoisie nyonso na kokangela yete soko lobelier akomona ke mwana Alexandre la malam to ngi te interpeller batu oyo bazolinga ko tshabo peto te ba se mettre dans les bains pour que na lingaki na bossa na côté ya boulevard Kimbuta balobi ke bato ebele côté wana na quartier côté ya ngambo na yo bato ebele omona to komi samedi boye mais bato sana bango salongo te baba na bango côté kaka bongo bandeko wana yo kokolo bana bango ni po yaza oza mokonzi ya quartier 1 yebisa bandeko ya boulevard Kimbuta o bateka ka mkolo samedi avant heure ya salongo avant na komawa moni le vendredi to s'organisaka ngana juin na ba brigadier ngai bangona bazali wana. Alors ye à côté de ba brigadier na côté ya balabala to benga Kesa Boniface wana ngai na bani na Kimbuta nazako ya ndenge na yawa avant na ya ko rejoindre bango na utaki déjà na Kimbuta. En tout cas, Bazali, procurer caniveau. Mais ce sont les petits volontaires. Ils ne demandent pas l'année message au Tobandaï coupé, ça n'a de la fois télévision qui va changer comportement. Oui. Bazo c'est un bon hôtel, bazo c'est un volontaire vraiment. En tout cas, on a félicité Bango. Je demande la bénédiction de Dieu et descendre sur le Bango. Ok. Merci beaucoup, Papa Montaba. To sepeli makasi vraiment na nengo pesi biso maloba. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ok. Alors, toujours poursuivre Bandeko Bino Batubo Landa de la fois télévision. Toujours koba toujours ko solo lana Bandeko yo bazo sala musala pona assainissement ya commune biso Njili, mais aussi pona ko permettre na Bandeko musus peut-être à sala assainissement mais azali kinois azali njilwa alingi pe apesa moi makanisi na ye moi maloba na ye par rapport ya musala oezo salema. Voilà pourquoi tozoko ba pendant que tozo ba image pa ya Lucien Musungai biso toko ba koluka moi Bandeko pona ko beta moi masolo. Merci beaucoup. Voilà, tokutani na moko ya ba njilwa ou pe alinga pesa moi makanisi na ye mwana mboka mbote mbote ndo journaliste. Alors yebisa biso kombo na yo nani? Kombo na nga Moïse Balé. Navandi na quartier. Yebisa biso est-ce que assainissement ndenge zo salima na quartier na yo awa yo zo sepela? En tout cas na sepeli makasi kaka nga te me biso tout banjilwa to sepela parce que to pesa ki occupation na biso pas beaucoup mais na biso parce que avanda ko telema mingi likambo bopeto na kati ya commune na biso Njili et to pesa ke idée poto longa kini bopeto fallait acheter la biso ba poubelle publique et les jeunes beaucoup mais na biso acheter biso ba poubelle publique. En tout cas coup de chapeau parce que biso population to linga mingi ko critiquer mais bola muto le bela ngote mais faut to le bela rapper bola muso ba to saliper ya bola mu faut to le bela ngo. En tout cas le liboso on te remercie beaucoup mais na biso parce que depuis to zo ba beaucoup mais na commune Njili la seule beaucoup mais soit au salaire moi pour yo caper na population à collaborer na population et ça jeune beaucoup mais ça me soit esika. En tout cas coup de chapeau te féliciter na. Alors ba poubelle ngo est-ce que population azo respecter yango ko tia matiti na poubelle wa bon et loko toza nango passe yango même ngai parce que na vandi na quartier mingi na coopéra mingi na
boulevard Lumumba nde place tongo pourquoi na fréquentanga mingi boulevard parce que nde sika na lukela mbongo. En tout cas pas citoyen nango eza que population se comprendre te que faut to changer mentalité. En tout cas bande ko na biso population ba landa pe ngai banjilo pe ba o ba yaka ko za transport na boulevard. En tout cas to changer mentalité. Ceux qui au lieu loko na yo sombiji au sombi mai to changer mentalité. Ko boa ka chasser na balabala te, ko boa ke loko na balabala te. Zo loko boa ka na poubelle poto rendre vie na biso comme propre. Tozo critiquer ba konzamboka ba to fingisa mboka na biso ya salité mais biso mo muto ocha ville na biso salité to bi ke ba konzamboka ba sali devant na bango et comme on dépend de pe na biso population to sala pe devant na biso pour to sunga population. Merci beaucoup mon ami. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Tozoko ba toujours na katina émission na biso. Vraiment ba mbote belé na bande konyo Zolanda biso ya nanga Nathalie Bidiatou hein veut dire na bébé Hans na famille nanga Mobimba Rodrigue Michael Fidèle binonyos Zolanda biso ba mbote ebelé. Alors awa toyambi lisusu grand notable ya Njili wazali agent ya sensibilisation awa na katina équipe ya Bourgmestre Papi Mbumba Ngalema où azali boye ko travailler na cadre ya assainissement. Alors papa mwana mboka notable Njilwa mbote na yo. Mbote papa bande ko bazolanda yo balingi bayeba notable ngwa zol solola awa azanani kombo na ye nani. Ngai kombo na nga Gametre Machoko Gislin wana prénom na ngai na zali moko ya bayo tozo sunga commune na biso ya Njili pona makambo etali assainissement sensibilisation kolakisa banjilwa ba bonne manière ya ko makambo etali bopeto po ebele to bungisi ba culture ya bopeto ya ngwana biso to sensibiliser po banjilwa ba kota na idéologie ya Bourgmestre na biso to zui Mbumba Ngalema o ayena makanisi ebele ya sika makanisi wana ezali ko aider biso ke poto kende liboso pona bopeto na kati ya commune na biso ya Njili. Alors batebele bazo féliciter Bourgmestre ndeti par exemple pona ba stratégie ndeti ya kotia ba poubelle oyo tomoni osimbi molangi na maboko mususu kuna na mégaphone ozo sensibiliser batu ozo yebisa population nini concrètement. Nazo yebisa population surtout mingi o bazali awa na boulevard mingi na re ya Transco mingi bazo somba ba jus bazo somba ba boudin ba ope bazo teka mai bazo bakomela oleba bwaka yango ndenge biso toza ko bwaka boye bango bazo bwaka on kaka na re ezo tia salité pe tozo interpeller batu nyonso bazo teka awa esenge baza na idéologie que non mo batika bango balokotaka ta basala salongo bazo sala salongo te ke batu bazo kela bango mawa mama mboko yo tanke to ndozola na mawa yebaka makambe belé ko bonga te na mboka na biso esenge to koma na ndenge tozaki na tanga ba belge mutabwaki salité ba interpeller natalaki mission moko na mboka Singapour obwaki crachat okofuta mande na koluka pe Bourgmestre na biso o to ane lelo azala na idéologie que non ya ko yebisa il s'agit ko signer ta décret moko boye biso na Njili soki ba moni mutu azali ko bwaka salité ba interpeller pa futa mande wane ko silisa makambo ba salité o tant que congolais to ando bercer mboka na biso to ando romper makambo belé bando ya na pas pour changer. Alors yo ozo tambola mingi na Bourgmestre awa na kata commune na biso Njili pe na ba quartier belé mais kana nuko yebisa biso tango ozo tambola wana na ba quartier nyonso ozo kende wana est-ce que ozo sentir moi différence en ce qui concerne le comportement ya population congolaise comportement ya population njiloise na makambo etali assainissement est-ce que na ba quartier nyonso ozo mona moi comportement ils ont changé? En tout cas na idoyo mokonzi na biso Mbumba Ngalema alobalaki idéologie ya mokonzi mboko ba pese bango deux objectifs objectif ya liboso sécurité à part sécurité assainissement makambo assainissement bato ebele nanu ba comprendre bena idée wana bien te bazana ko boya ko tosa yango ke na moni to sala ndenge lelo Bourgmestre bisenga na bisa bataki mbuta to sala journée bare ko teka te activité moko te ko salama ka likambo po likambo ya propriété nde loko to ko sala pona likambo propriété soki
tosali ndengo wana ekointerpele même ata baclient bayepe na kimbuta bamoni ke bato bazoteka te mpona nini mpona babwaki kosala salongo wana makambo ekochange donc il faut tokenda ndenge ya basanction mpona makambo echange surtout mingi na ville ya Kinshasa surtout biso na njili. Merci beaucoup mwana mboka, je pense que wane kwa iko za liloba yo masuka à moins que oza na mutu moko ko iko saluer o azali vraiment ko landa idéologie oyo ya assainissement ya bourgmestre na biso Papi Mbumba Ngalema na ye moko gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka o tozo saluer pe numéro 1 ya mboka Mokonzi Fati Beton. Peut-être ko iko saluer ndeko moko oyo azolanda biso awa te tozo saluer d'abord to bandili bosono na Mokonzi Mboka pour aller Mokonzi Mboka. Idée ya pese ba bourgmestre na ba objectif ni balé à sécurité na objectif ya makambo ya bopeto ezali malamu. Pe nazo senga lisusu na Mokonzi na biso gouverneur ya ville ya Kinshasa y compris nazo sala interpellation na ba parti politique. Ba parti politique nyonso surtout ba parti politique a minene lokola ba INC lokola ba IDPS lokola ba palu ba PPRD ba parti wana ba SID wana bozala kaka makambo kaka politique bola kisape ba membre na bino makambo etali assainissement comment makambo nyonso ya mboka ba comment politiser yango na makambo ya assainissement bolobela kango te car élection c'est quoi élection oui tu as vu que tu opona batu kasi to linga to lakisa ba na ba parti politique ba valeur ya makambo etali bopeto makambo etali assainissement makambo etali développement ya mboka na biso nde loko tozo senga pe tozo interpeller ba congolais nyonso na ba congomani nyonso toza na distraction te pona moni que ces derniers temps ba parti politique et komi ko dormir batu kaka makambo ya kowelela bokonzi mais makambo etali assainissement makambo etali sécurité batu bazo kipe yango te nde loko nazo interpeller batu nyonso yango wana. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup biso ne te remercier bino. Merci beaucoup donc tozoko ba na bandeko na biso bazolanda biso merci na bino nyonso bosali biso confiance ya kolanda de la télévision awe ezalaka boye eza émission Echo de Njili donc bana njili banjilwa foba loba pona kopesa elengi ya makamboyo ezosalema na kati ya commune na biso bozoyoka bino moko ndenge nini tout le monde azo féliciter beaucoup merci na biso Papi Mbumba Ngalema oyo azosala vraiment musala kitoko ndenge bomona na ba image ya Lucien Musungai. Alors tozokoma na biso vraiment na suka ya émission na biso ya lelo. Placé sur la liste du regroupement politique Action des Alliés pour la démocratie et le développement AADD en sigle, tous les candidats députés nationaux du parti politique En Marche pour les progrès de la Fédération Tchangou ont procédé au dépôt des dossiers de leur candidature au bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI dans la commune de Njili. C'était le samedi 22 juillet de l'année en cours, accompagnés de membres de leur formation politique. Et sur place, l'ambiance était au rendez-vous car plusieurs candidats se sont conformés à la décision de la centrale électorale, celle de déposer en bonne et due forme son dossier de candidature pour tout celui qui veut être député national.
Il faut dire que la délégation était sous la conduite du mandataire maître Jacques Mbambou qui sur place a initié une petite séance de travail avec tous les candidats pour l'harmonisation de tous les dossiers afin de se conformer aux exigences de la CENI. Après avoir déposé les dossiers de leur candidature, quelques candidats députés nationaux du parti politique En Marche pour les Progrès de la circonscription électorale de la Tchangou ont fait savoir à la population l'importance du geste qu'ils venaient de poser, à l'instar de l'honorable André Mouloua Kalala, que l'on surnomme affectueusement Papa social de Tchangou, ou encore les leaders majeurs qui, prenant la parole, exprime sa reconnaissance à l'autorité morale de son parti politique, citons l'excellence Godard Motemona, qui est en même temps l'initiateur du regroupement politique Action des Alliés pour la démocratie et le développement. Je suis en train de jeter beaucoup de fleurs à notre autorité morale, Excellence Godard Motemona, pour sa grande vision du regroupement AADD. C'est une grande vision, une vision noble. Et puis je suis en train de remercier nos camarades de Tchangou, les restes des députés nationaux, des AADD. Vraiment, nous sommes unis. Nous sommes unis, nous sommes décidés à tout faire pour rafler beaucoup de sièges au niveau de Tchangou. Nous avons des bonnes bases. Nous ne pouvons pas les démontrer ici, mais ceux qui sont des Tchangou, ils savent que nous avons des grandes bases à Tchangou. Et puis, les stratégies, nous ne pouvons pas les dévoiler ici. Il y a des mécanismes que nous avions mis en place qui fonctionnent déjà et nous sommes sûrs que nous allons rafler beaucoup de sièges. Je suis très confiant par rapport au travail déjà abattu. Et nous allons pas nous arrêter là. On va continuer à fournir beaucoup d'efforts pour travailler encore davantage et accomplir notre objectif. De son côté, le président fédéral du parti politique En Marche pour le Progrès de la circonscription électorale de Tchangou, l'honorable Héritier Mazou, s'est dit confiant que son parti politique va remporter plusieurs sièges aux prochaines législatives nationales, estimant que le tout n'est pas être partie prenante à ces échéances électorales, mais aussi et surtout, il faut avoir un discours et un projet de société pour ses électeurs. Ce ne sont pas des images, les gens qui viennent avec les tam-tams, les tambours qui vous disent que c'est ça la base. Il faut aller, il faut avoir un programme, il faut avoir un discours programme pour battre campagne. Pourquoi vous voulez, qu'est-ce que vous avez comme prérequis pour battre campagne? Pourquoi vous voulez devenir député national? Vous voulez être figurant, nous avons vu. La population décrit, il y a des gens qui sont là des figurants parce qu'on l'appelle honorable, il a des vécus, il a ceci. Il faut avoir un discours programme. Nous, nous sommes préparés à cet effet. Donc, nous n'allons pas décevoir. Notre regroupement a sélectionné des gens qui seront à mesure d'appuyer le programme du chef de l'État pour que nous avancions très bien. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc nous sommes là, nous ne sommes pas des candidats figurants. Nous ne sommes pas parce que nous avons l'argent, parce que nous avons ceci. Nous avons vu tout ce qui s'est passé au niveau politique, au niveau du pays. Nous savons maintenant, nous allons, pendant la campagne, on va dire qu'est-ce que sera notre discours programme pour cette campagne. Et puis une fois élu, qu'est-ce que nous allons faire pour le pays? L'autorité morale est là, c'est lui notre soutien, c'est lui qui nous pousse. Nous sommes derrière lui, il est là, il nous encadre, c'est avec sa vision que nous sommes là. Il est vraiment dans la droite ligne du programme des chefs de l'État. C'est pourquoi nous sommes là. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est avec son soutien, son appui. Nous jetons déjà des fleurs pour cette première étape qui consiste à déposer les dossiers de candidature avec la caution payée par lui-même. Et puis voilà. Donc nous sommes derrière notre autorité morale. Il s'y est de noter que
le parti politique En Marche pour les Progrès, ainsi que le regroupement politique Action des Alliés pour la démocratie et le développement sont des structures politiques chapeautées par son Excellence Godard Montemona et soutiennent la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To remercier batunyo so bolanda biso ba continuer so bolanda biso to tangi ba kombo na bino na kati na émission wa to tangi pe yemoko mokonza mboka le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to tangi yemoko gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila Mbaka pe to tangi numéro 1 ya commune Njili ezali bongo monsieur Papi Mbumba Ngaliema pe ba continuance au besoin de biso ezala ya armée ya la police ba service non de sécurité ya mboka na biso to saluer peut arriver ya numéro 1 ya la police à la ville à Kinshasa donc yemoko le général Blaise Kilimbalimba donc toujours saluer boye inaye à la ville province ya Kinshasa pe ba continuance ya mboka na biso. Alors honorable Dakingoma, honorable André Moulouakalala ba mbote ebele donc na 4 émission na biso je pense que ba surprise ils vraiment ébélé bolanda yango pe bokozala décider bokosepela makasi. Merci na Lucien Musungai oazalaki na sima ya réalisation na biso ya émission ya biso ya lelo où ils allaient bongo émission Echo d'Enjili. Merci na bande connaissance donc botika la brancher na de la foi télévision botika la brancher na Echo d'Enjili bande ko bozola na biso na poto peto bosani binote na Suisse na Allemagne na France na Angleterre bino bato bosana na Belgique na États-Unis to bosani binote papa Augustin Aimba Oazali éducateur social papa Nestor Nganga Oazali bongo moko yaba notable Njilwa ozolanda biso à partir de France Bambo Tebele totika la brancher na de la foi télévision totika la brancher na GN Fondement télévision botika la brancher na émission Echo d'Enjili tokokuta na mikolo ezali koya maman Rosette Musungai Bambo Tebele maman merveille Diaki Muntu Tenda Bambo Tebele pe bande nyonso bo pesa biso confiance botika la brancher. Merci. Merci. Celui qui reçoit